Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bon, tu as surtout balandi à magazine de Kinshasa na biso. Oui, mais ça n'a qu'à informer peu quand on va la ville de Kinshasa. To font la édition na biso ya mkona lelo. Président Félix Tshisekedi Tshilombo a quitté Dubaï lelo pour participer à Expo Dubaï 2022. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton azali ko kita déjà mbalamoko na Dubaï mokolo ya lelo na cadre ya Expo 2022. Ndenge ezalaka kaka mardi oyo le 22 mars et Paya Émirats Arabes Unis, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ako banda bongo na ko signer ba accords commerciaux entre Émirats Arabes Unis na République démocratique du Congo, c'est-à-dire ba membre ya gouvernement et belé bazali déjà na pointe pour na kosolola na bandeko ya Dubaï pote masolo le kana kitoko na côté ya commerce et sengeli boyeba que foire monene et fungwa bikuna plus de 192 pays et zali ko participer et sengeli boyeba que République démocratique du Congo sali mama na stand et sikani ni masolo ya Congo zali ko betama makambo nyonso ya malamu ezaka na République démocratique du Congo pe ba opportunité d'affaires o ezaka na mboka na biso ezali exposé kuna po bato nyonso bakozala na Dubaï bamona pe bayeba bayoka souci ya koloko investir na RDC. Impact ya kosangana te Fachi Beton a ko visiter pe pavillon ya RDC po ezali kolobama déjà que masolo ezali koleka kuna kitoko bendele ya Congo ezali ko continuer Kopepa ici kanyos donc embargo diplomatique ezalaka na Congo et si là depuis Fachi Beton akota na masolo kembo na kembo Congo lisolo nango ezali ko betama partout. Oui ni pasteur Mike Kalambai akoki ko sala pona ko soigner image na opinion na ye. Coach Jimmy Mukendi apesi avis na ye comme spécialiste en communication Bolanda. À propos il y a frère Mike Kalambai, moi je pense que il a un sérieux problème d'image parce que surtout le but que dans la spiritualité, tout que dans le domaine scientifique, dans le domaine de la communication, c'est que il y a eu son image qui était ternie. Mon expérience va te belé, ça qui n'a contrat à mon aîné et katani peut-être parce que bah foundi dans le camoro il y a viol, tout bah foundi dans le camoro il y a une délicatesse dans la société. Ce sont des faits qui existent même na bateau oyo va travailler dans makambo yo bazala ba contrat dans la société parce que société lingara image nango et beba des réactions peut-être ya Mike Kalambai ko démissionner et puis ko suspendre ba activité na ye na majabu puis na ba église. Je pense que ezali réaction moko ya malamu, mais moi je pense que ils ont péché na forme, ba péché na forme. Dans quel sens? Vu gravité à l'écambo, quand bien même que Pessibiso indice que le biasa malade, ce qui reste à vérifier s'il est aussi malade, peut-être bonne guérison d'ailleurs, mais ceux qui m'outoupe à maladie a connu qu'on l'obata 2-3 phrases. Parce que de la manière où on a dans le monde là, Makambo, au-delà il y a un scandale et zaladi na mokuli. Le scandale et salama déjà est belé to yebi. Mais l'unique et loko eko ça Mike Kalambai na scène topé eko ça et eko sa crédibilité na et ça nango simple asa elaka makambo baté arabiso na ba église na bango, c'est-à-dire Mike Kalambai devait ko bandana ko reconnaître ba fait ezala ya solo ezala lokuta Mike il fallait les kanaba etanwike aib sabatu na ebi ke bozara ki choqué na likambo ilekani na ebi ke bo sepeli na ngote à mon nom et au nom de ma famille n'a présenté mes excuses. Mais à culpa attendenge nini et fonctionnera toujours. Et si gagnons soso ba salio likamboso ko sengi pardon. Atako tu mutana ko lobelo mabe déjà va devoir le ba au papa. Ye wana tozana image na sengi pardon awa yo continue ko lobele mabe pona nini. Et puis bana nzambe oyo ba yoka lo banzambe ya solo ba kolimbisa yeso pardon na eza nango sincère. Juge ya solo les nzambe, juge ya solo les bateau batala kaité. Même à ta suspension, il y a l'activité naïwana. Pour quel délai? As un serviteur de Dieu, tu as une histoire de Jimmy Chouaga, ou un scandale pe moussou salama.
problème pe mususu yo kama c'est pas nouveau que serviteur de Dieu ba yo qui a côté na boîte de nuit to à kutani na eloko ya infidélité to eloko nini. Ce n'est pas pour encourager, mais en termes d'image, il faut avoir courage, il y a tellement, il y a continuer carrière. Moi, je le dis et je le confirme ici. Si Mike Kalamba prend son courage, à cette population pardon, à cette nzambe pardon, directement, nzambe pas on dit ma pardon, na population pas on dit ma pardon, mukolo Mike Kalamba ya ko chama kolo na Kinshasa wa toko keneko yamba na aéroport. Parce que la situation mususu o ele kana vi na biso, ezala pe po été ya yo, oyeba ndenge nini ya kosala. Il y a gérer succès parce que Mike Kalamba est au même musicien profane et belé bazali sous un succès autant que Mike Kalamba il va gérer les lotés et bien entendu succès le il y a un makambu et il y a un problème il faut continuer à gérer parce que grâce aux akatinae grâce aux nzamba cha et pas inaye population en a besoin nango maté nae église nae en a besoin nae donc scandale on a ezongi ça sima atamu qui était. Il suffit qu'à Salaba, mais à culpa na yasenga pardon public sur le plan communicationnel, mutu aroya ko condamner les sous aux alaté parce que mutu condamné à aux ala mutu yamabe. À Salango bongo au moment que problème et aux alango le souhaiter parce que là je le dis en tant que coach en communication parce que la communication ils ont avec exigence quand tu prends la parole en public au gros un bon artiste au gros à no bon comédien au gros à succès mais si boyebi ko gérer la prestation en publicité so boyebi ko gérer la prise de parole en publicité et même so boyebi ko gérer micro noté c'est-à-dire le libo soit cher ça pose toujours problème c'est pour cela on met des gens intelligents à côté de nous justement pour nous coacher, nous donner des conseils et puis nous donner des bonnes orientations. À ça, la mère coule pas, les gens vont oublier, ça va passer et il sera grand pasteur, peut-être nous avons tombé sur plus. Prophète Joël Francis Tatou a sengi batete la pardon après Makambu à Lobaki sur Bango na matea naye bolanda reportage ya Hervé Zaka. Na mateya ya prophète Joël Francis Tatou visionnaire ya église porte des cieux a teyaki pe alobaki ke batete la surtout basi ya batete la bakana milimo ya Lyon et belé ya batete la bazaka na République démocratique du Congo basepela na eloko wana te basengaki a retirer atika bilobela na mateya yango wana prophète après moi résistance tango amoni ke ekomi makambo ya ba plainte ye moko piataka akei epai ya batetela po asenga bango pardon boka prophète naki kosenga na sollicitaki rendez-vous epai ya ba noko na ngai baya na ngai ba papa na ngai o ya communauté une partie ya communauté ya batetela o ene la ngaza ko pembe na ngai awa ngala za mutetela de par maman naza Joël Francis Tatou Mundala donc nayaki po ete na kutana na bango po na monaki na sima mateya na ngai bato ebele koloba alobi mabe alobi malamu te ya solo makambo ebele ezalaki na kati me na kati mpenza naye komona ke bandeko na ngai banoko na ngai bazokaki na bamo oyo na utilisaki mpe na tonalité oyo na utilisaki na yango esalaki malamu te mpona bandeko batetela esali mpe malamu te mpona basi surtout bamama na biso batetela ngai moko mobali akei te mobali akokende te na baye nyonso mpe ya église na ngai moko bazalaki mpe blessé par rapport na yango na réalisaki yango te mpo totera tozonga na bandako ntango na koti na te nabi nalobaki likambo moko efai naloba te mama na ngai kuta botanga aza motetela abengaki ngai na ndako lobi azalaki na ndako yebisi nga maloba na yo ezalaki ya kolanda na malamu te okoki koloba maloba mosusu oyo olobaki ezalaki ya solo maloba olobaki na suka wana ezalaki malamu te nde nalobaki esengeli nazonga epa bakulutu na ngai nasenga bolimbisi na nsima na yango batetela mpe bakotaki na kati ya église na ye mpo bakalme tension baloba na bato balingi koprofite batika mwana na bango tranquille asala mosala na baprofesi na ye azobeta mikolo oyo même soki biso tozoreprésente batetela toza na mandat na bango te batindi biso te mais biso tozwi responsabilité ya kokende koyebisa bakulutu na condition nini toyambaki appel na ye. L'objectif n'était pas de tuer l'enfant, de le clouer. Donc il est rentré à la maison pour dire non, il y a eu ça, Bolimbisi. Maintenant ce qu'on va faire, c'est la suite pour que les uns et les autres soient désintéressés. Mais si tu as on a bakulutu na biso, o baba parent na biso. Parce que quand on a moi par rapport à colonel Fini, on a par rapport à notable Nyon sur Sankuru. Donc je suis très loin
Donc on va prendre cette responsabilité na bino pe bato ya presse pour accompagner biso pour que tout se passe très bien. Motema ya maman ekoki ko résister atango atamukete soki mwana ekolela lolenge ayaki. En tout cas amikitisi alobi ya solo ete munoko ekende malobe kendeki musika koleka munoko oyo ebungamaki biso pe ngai lokola mama to na yambi bolimbisi wana na kosenga pe na ba mama nyonso ke mwana ata atumbi ndako okotia ye na moto wana te ata aza na kati ye mutu atie moto ifo kende koluka ye eloko oyo ete ye makasi tosololi na ye. En tout cas makambo ya lobi c'est du fond de son cœur tambo kimwe nde ekonaso ohele nde balobi te soki ozali koteya okotisa bilobele ya makasi mpo swa bato na mitema mateya esengeli etikala ya yezu mateya to mpe profesi esengeli etikala biloko moko oyo ozali kobeta bato direct milimo ya bato ezala sauve kasi oyo akofinga batrebi boye batetela basepeli nango ata moke te ono tetela ke mafumbe. Hello Beltesco amemeli population ya Kinshasa spaghetti na kombo Roni. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti Roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo Roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni Roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko liaka na pokwa vérifier toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti Roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti Roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti Roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni Roni na spaghetti Roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele Otolobaki te tolobi Kinshasa eleki partout. Na banda sikine bandela nyonso ekomi mabulu pe impraticable bolanda reportage ya Hervé Zaka. Awa na bandal sikine bandal separi menako sabino te tango mbula ebetaka bamituka ezangaka ndenge ya kolekela stadi mbula ebeta te ba amortisseur a okoleka ba amortisseur a kolela soki omeki koleka na loyenge to na vitesse makasi nzela e baby population baleli na député na bango provincial oyo azalaka pe président ya assemblée provinciale Godin Poi sa père en couleur atikala kaka na makambo ya sapu te kasi ya kotalela bango nzela oyo alobela bango pote esala eloko surtout bakonzi baya kobongisa po nzela oyo moyen ti
donc nasengi na bakonzi ya mboka bayokela biso mawa batalaka na biso pasteur en couleur papa Godé Poi boyika ya bandal papa tala sinki ndezobeba papa soki yo te nani mususu papa Godé Poi tofutaki yo po salaka musala papa yokela biso mawa tala maduda prince baby makasi papa Godé Poi pasteur en couleur tolobi tolembi ye moko gentini ngobila atala vraiment nde makambo bien po batu na vraiment tolembi tokutana na banzela ba mati ba vitre na ba camion ba filmer moyo le ba exacté donc moyo te mais ye moko gentini ngobila amona azala na volonté wana me ko salela biso banzela bu aider biso tout eza pasi papa makambo toloba toyebi so ba koyoka po toloba tolemba nzelo ya maduda eza nzela mpona nga namonaka eleki basodi moto na valeur parce que nzela oyo ezosangisa ngaliema donc nzela oyo ezalaka kosi ememaka bato nyonso ntina bakomino wana mais bakonzi balekaka ntongo midi mpoka bamonaka yango me babeta yango kara nzela ekufi na niveau moko eza impraticable tozoyeba te so bakonzi bazalaka to bazalaka te donc tolobaka mpona koloba me toloba tolemba tokoma kasi nzela oyo ezali malamu te mpe président Mobutu atikaki yango boye te président Mobutu atikaki nzela malamu me bango bazoyeba nzela te epuis balekaka awa epuis bozobengaki o bandal Paris est-ce que bandal Paris ekozala na makadamu ya boye ekufa papa Godé Poi babendi yo matoyi po 2023 ezali koya yoji ama mototo Versas nde kozongisa na assemblée provinciale te kasi mosala oyo kosala la population ya bandalungwa ya kolobela bango po bazoba nzela ya kitoko nde kosala ke ozonga na mosala bainterpele awa po yoka toboyi te yo osakanaka na bacouleur ndenge osakanaka na bacouleur yaka kosakana mpe na nzela oyo population basepela balobake bazali na député oyo alataka kitoko. Oui! Habitant ya Avenue Force na Kasavubu bazolela éclairage public bola na reportage ya Hervé Zaka double pour moi. Tozali awa na Force commune Kasavubu et sikanini nzela oyo molili ya kosakana te population oyo bafandaka koto oyo bazali ko regretter ba méfait oyo zali kosalema na butu tango nyonso c'est-à-dire éclairage public mwinda pelele oyo Gentili Ngobila betelaki tolo awa ezali komona na te pasi pe mawa boka population de balobi. Tout d'abord, je vais présenter dans un artiste. Mon conduit Gentili Ngobila na kopesa yo le sac pour na musala kitoko au sala kati ya ville de Kinshasa. Mais là, moi nazo regretter otie la lumière na veni Kasavubu mais na force otie awa ba assassiner ze belé ko bota ba mbongo ba accident au moyen tout monde na bango ezati yango to sengi na yo ozong service lumière publique parce que awa mulili ya grave courir za la kate mais ba tia déjà lumière publique mais ça la sûreté kufa na so ko tia la biso na veni force publique pour nga na moi na force so ko tia biso lumière publique na kati ya force et la bien et puis na direction ya Gambela na Fox ça to tikala kana de lampe publique oyo na poto elandi mais na mitu epela souté OK ba crime comment ça mato parce que na Fox ils a mis ba maison commerciale na poko ba maison kangamaka circulation vraiment bato za raté sinon na molili wana na sa banzeto yo nde ba criminel ba comment ko profiter ko boto bato ba moto ko boto bato ba mbongo mais l'autre ko plaider na yo gouverneur de la ville Nengotie na Prince Kasavubu, nengotie na Kimbondo. Fox pesa venu moko munene venu moko yebani. Pourquoi pas payer otie la biso pe lumière publique na Fox et loka to senga na ngwana. On a là la rolo baneti batu neti ba oti musala bazozonga. Nde batu bazonga. Parfois mwinda batie la biso mwinda koto. Batu ba otaka musala ba otaka musika mo bazonga. Exactement okuta la ba criminel ba nini. Amuta sisi musala pona ademara zonga ndaku. Amazonga ndaku ezate akokuta la ba criminel ba bomba makakotoko de normalement muta utaki okufa déjà na place wana okomona ba terrasse ezali ba nini ezali yango te to senga na Fox batie la biso courant basinga courant mata likolo wana nde lumière publique ezala omona so limi courant ezate moi nini moi muta mona ndenga zo demara mutuka ezate sima bokolo ba kulu na insécurité tope bana basi bazali kozwa bazemi pamba eloko ezali ko bebisa bana ya force ya Kasavubu kotoyo ko chesa bango bazemi pe ezali molili oyo ezali awa l'état hôtel de ville Gentili Ngobila
bosala eloko boya kopelisa mwinda koto oyo pamba te bayebisi biso na mbongo oyo tofutaka ya courant bokataka mpe mbongo ya éclairage public sikoyo mbongo wana nyonso ekendaka wapi bosala mosala ko fatia na posa mpo na bino oui. Serge Zawadi abimisi nzembo ezosala buzz makasi titre nango liboso na nsima te bolanda extrait oyo. Édition na biso ya mokona lelo ekomi na suka. Merci na équipe technique mobimba na sima caméra tozaki bongona Hervé Zaka double pomo régie esimba maki bongona Papa Timothée Kayembe pe na coordination ya Yemoko les grands lions de la communication Jim Kendi ngana bino tokuta na mikolo zali koya. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no